www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli et ça la 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour mon date, bonjour partout dans le monde puisque vous allez bino ngakaya bino ndekole tisakula la métisse noire toujours une émission tout le bana balobi poto na poto meilleur site de l'année émission oyo et lam sarabino toujours mamwe batama et puis lokila bino partout dans le monde artiste oba mona na raté ba oba mona na ba toujours na succès pour na kobimisa bino lelo le tisakula kiti sur le terrain na lemba super et c'est ka o artiste gabana a répétaka place où il y a se représenter na équipe de Mobimba na lié place où on va répéter quand c'est que tant besoin on est déjà besoin reconnaître. Bonjour artiste. Ouais, bonjour maman, on a s'appelé au mon Bonne santé. Ouais, très bien vraiment. On a au balinga ka yo balanda ka toujours so que yo moko se représenter vraiment na modèle yo linga. Ouais, donc président navigateur et mon antsuka leader na ipsa bon bazan mo bayaya. Président nyonso abima ata bimela simananga azaya nanga nga mwana suka na bango mwana suka pourquoi musali izala toujours na suka baninga to omi bambika bon ouais mwana suka parce que so tali na kata liboto o mona ke papa linga mwana suka mingi to mama balinga mwana suka mingi kolega bayaya po omoni biso na kata monde na biso ba ya ba lekebele ngaki ngande nani bon c'est bon no tout bozo na bino nga suka na bino kasi mais boye ba suka nde magambo. OK, merci beaucoup artiste. Balanda poto na poto bani ba yeba artiste banda wapi pour le lot vraiment batu bataka baloba yo ana vraiment mwana suka yem to sa makambo eza grâce artiste nini vraiment. Ouais, nga pena en fait carrière na ngeza mulai au saranate parcours na ngeza vraiment mulai olem susu na lobara suena bandi lobango mutu so on dit maté on mituna na ebsa bon en fait les lopes ça moi bien pour moi ma mbeza moi belé oloba ya liboso zara ke non président navigateur ndo moni mon antsuka balide atamboli plus de 11 groupes théâtral ouais donc on a tamboli vraiment trop
à part ba groupe ezalaki moi ba kombo eza moi miké na leka pas président phénomène la die sobe place ça na pesi mbote salut babi mutauti matadi kaka lobi vraiment en tout cas zebu futu que koli na biso matadi donc président phénomène ye na obenge mikolo jibe mpiana na ngai donc jibe mpiana na ngai mo ndenge ibrato contre maître aza pemé na papa chéri nenga pe papa chéri na ngai ve phénomène donc président phénomène la die sobe jibe langa navigateur ye wana président phénomène à part wana tant on a longé pas président phénomène départ moko yaki kosala mana batamo boye président oxygène ba Jacques ba Miami ba Max ba Peter Kelly vient na place azali ba Jacques Maïla ba vieux beaucoup tant ba longo ba sala agora donc on appelle landaki to kendaki même ouais fait so na landaki ezali pe par rapport et bilor lo ba ezati na TV ebiga donc tant na landi ndesali ke to sala agora après agora na monega neti ba ve vision ba memela biso ba lobaki na débit c'est comme si ba respecta garantie pour na ba 4 c'est comme ba mbilinga ba ve misu ba kei Jacques na Peter ba longwe on a moné pena en fait nga naza jeune oyo il faut toujours na pe sa valeur na nga to pena laksa bokasi na nga tant on a ina isika mo boy ils en sérieux to pe eza pena kimia et ça la pe kena laksa bakasi na nga parce que tant na moni mbilinga minga na moni awa ils sont naza suna longevité ndena yaki okité et après kolongwa wana na yaki ko kutana ndeko na nga moko na pesi mbote place aza na otanga kombote pour na fula tu es ça la groupe voilà la combo ezanga kombo de kongo pe azanga kombo mais fallait pas kuto lobela ngo parce que dans le bipo tu nga parcours nanga kasi na parcours ba ata célébrer na lobisaka été mais na le cas peut pas célébrer bon nga pena na legi na groupe ben tara na legi pa mbuta masebe na legi pa mbuta masebe na leka lisusu na groupe libéral na Gilles to na pesi mbote pas ve nga zoendeka mama za ba parmi bato ba na pena opesa mo ba 1+ pour lelo navigateur akoma boye na leki susu na donc venanga wana venanga mais nazala na kati te mais v place aza pena ba bonne guérison wana pena biso sto ngala rafe na konsote ngala za fanatique tipo wana osakana te donc ceux ezala ba papa o ba convaincre nga o ba pesa nga sentiment otala vidéo aza parmi l'aime sous rose appelle numéro dépôt numéro 1 yemoro phénomène la diesobe netka na filmer après voilà nego sala guerre na longwe na kepa mbandi kwana na ibisi wana PCP mwa mbilinga na esiko zonga agora mbilinga pika na agora ngo na yo sala ke na bité na jaki bena bon fona ke kanga nzoto pas présent obentinga tika du monde donc kikedi o batu ba yebi on a kanga pena nzoto wana pendant 5 ans et après 5 ans na ngande lelo l'héros des navigateurs et salami. Voilà, merci beaucoup artiste Kolanda yo vraiment ou mais dans mon théâtre banana théâtre na agini. Bon, âge vraiment c'est trop dur mais sauf que banende hein donc beta machine na beta bela machine donc ko banana ngai groupe théâtre il y a 100 TV ils allaient na 2000 ans 2000 ans la bandi 100 TV on a un groupe il y a na Hollanda bambota masebe série so bato bayebi bambota masebe okengela moi ça sokola na kikoso na ndenga batol ngazala talaka ya yene lobi mais azo siama aninga loba ebine parcours et après donc 2000 wana na lega TVT des moi ezaki complication na palais ba olinga théâtre tout ça ne sala ke na ba 2003 tant on a Cotine Gilles ne na gibena ko signer ko pesa face na ngana 2003 na groupe na lega bena na TV na bandi pena carrière na nga ya TV na 2003 jusqu'à présent. Est-ce que quand tu yeba lisusu pièce moko théâtre ça rôle yo joua ka ya liboso pene sepeli sarabato moi kala vraiment est trop exact au pene sala ke lelo bato ba ke navigation liana moi ko jouer rôle moko boyo joua ka sala bato bien nga pena na retourner na ba groupe na tangeli yo na pesa pena de meilleur na nga mais e bana pena ko za la remarquable ti pourquoi en fait par rapport à l'emsou linzamba ba yingonga na nga ko gitamte l'emsunga na nomo ngani na focus po ce pe na tambola na ba 11 groupes là parce que na ba nomo c'est comme si esimbité fona ki esimbité donc na focus on nzamba bi laisser le temps au temps. Voilà, artiste comédien na msana bon ba bakisa moi quelque chose des prix au bani msala ou apporter ni na monde théâtre. En fait nga vraiment na apporter moi belé
soki le mosusu mindele bazalaki le mosusu bange bapesanga moi mérite par rapport parce que moni Congo na biso tondima na raté yango lelo moni nzonzinga ebeba ngana lobe na opekisa bela ba producteur tout ba na poto bato tout basala ba film franchement na ndenge ya faute bino mo pe bokita bosala ba casting vrai casting ezali ba bendi kingani Carole moko melem so ba lukeli ngo ba artiste état 20 to 10 ya elo basali sondage to zui to sali casting oyo longi ba payroll mais biso lelo na kata monde na biso na kata ya Congo na biso lelo yango ba bembisi nzonzi na ozoma rôle mo na ozoma moi cop mo ya nzonzi orena pesa ba comédien bato ba sala musala yango ana kezo leki na mo sala na théâtre na tina kata mamba tande bo bembisi musala na biso yona lo ba producteur nyonso bozawana vraiment na ndenge ya faute bino mo bo kitaka tango pesi mutu charge na ndenge ya faute yo mo pe fo sala ba sondage soit ba famille na bino bazalaka cette famille on a un sondage là nani on réuni nani on jouer bien à kin nani on mona epé na moi succès né à partir wana famille notango peso ba kombo na lo yebisi muto yo pesi charge à filmer lukelanga ntel po yo mona rawe mutango pesi charge mutango mo lo tabato ba famille na bato ka yeba ina bango dans ces relations zate ozwanga te obebisa musala bato. Mais voilà, on peut se conseiller à producteur, on appelle bino na bino pe ba artiste, botana bolingo. Boy ba ke ope bosala ki aneza musala. Pour le le ozolo ba boy za bien, mais lobi pe o benga ke non, toza pour so la biso lo mo yo po zaka ba ndeko na yo. To petit no mo wa carte, mo na sikisaka, o te pe na kati. Nga pena na ndenge ya faute. Eza ba bilom so yo na biso ke non so mundela zaki pembe nanga. Lem susu nga o pe sanga trophée to pe alinga lem susu à soutenir nga. Donc au monde abela ke non musala ezo beba. Moni ya omoni lelo to komi moi ba comédien ba komi belé mususu akanaka na ekutu te ya kozala comédien pour lelo moto e baratia pour former faut a former so za former to za o former neni ngetinga na lo ba suffire parce que nazala former na bato le roi ba venzange bato ba na zwa pena formation ba zoendeka na zwa formation ba te belé mignon premier président na ngape na bandengi mo ba G donc na zwa formation et lelo na lo ba na bakisa no tuninga ke nini yo mona ke bakisi ezali na za comédien o lem susu parfois na za lokolo monte na ce sens que partout ko isanga nazali so bina ngana sekisayo na osekisayo na osalango plus que même au CP là so na bi peke lem susu na yelo moi je pas linga ko se ko la mani na yelo moi drame na yelo moi drame na yebina na drame na ndenge mo pena ke non mo sera jouer tali mo oh c'est pas ça sérieux na bombi o lisusu nesi okufa yo mo comprendre que c'est pas finalement aza côté nini donc on a bakisi topé on a kobak ça c'est trop dur mais on a la pesi na forme nanga en tant que navigateur on a la sabato kenga na za bongo ezali navigateur aza joueur à lokolomote en même temps scénariste et technicien donc réalisateur on a ko jouer te mais na réaliser le film au beti maboko ndimité on a lo bango no tsibona mitso na ina na on continuer na za bina so na koti ina lelo peut-être eza parce qu'il a sentir que ba don za matina katanzo tonanga fona pesango valeur fona zilongo papier po lelo le msusu ezwa moi valeur na bande mo non ezala na déjà moi ezala na déjà banda kala mais sauf que ngonga ndeko kaiti nena bika ngonga nzambe obi ou meli vraiment na monde de théâtre makasi o wapi ou meli mas menga ce qu'on a qui souci mke parce que na mona ebele bazoya na sima na tano yo sali bobi mama makasi mais moko banda théâtre tongo aux avons na vibration makasi te pourquoi pourquoi ni bato apisa ko chance te tondeni ngaki ni lo moza très capital lem susu na ko saute parfois lem suna libanda ya poto lem sokolo bagene navigateur aibante naki ça c'est ça la mutu tabo sani navigateur akanga na kakin na lo ebso ba film la beta na beta mvita e kanga ezaki pela question na otambola population makasi na bosse navigateur na Congo na ebeta ngataka pia ko kima ko sa ko ba fatite groupe na bi à présent kikedi félicitations vraiment so le lolem susu na za na coin mo ba obenga navigateur ya on lo babata poto eloko yo boma bango ezanini basala ka sondage te na kini bango batala ramambaki ya poto oh lem susu peut-être na ndenga poto batungo batiela nga mo boué batiela nga mo ba calme na lekezate mais peut-être na kinya la kosa ote na yebi navigateur te na kosa wana sa nga okomikumi satia même si on mikumi solo bagay non ah c'est invent naza orgueil non naza inventaire te mais sauf que na lo ba meza réel na kata kinya wana epsa yo ezala mutu te na kuzo epse ke webi artiste mon navigateur abosa na epse kutu mutana sanza ba maki ta attention na film na sala wana on sa va fatite na kosa ote présent kikedi
place aza pena mbota trop na ndenge afote apesanga ba opportunité na ba film mi balo na lo banga taka pia na vita na kangela ngo kongo osakana te na salelongo ba spectacle ya minene et ça la pe kelem sous parfois na lo bana o lelo so les héros des navigateurs et salami c'est grâce à pièce voilà. Navigateur, ba rôle ni pendant longa ko jouer trop vraiment makasi yo mo so jouer pe so rôle wana yo kaka bien makasi. Nyonso. Ah, nyonso. Ouais, préféré ça te. Nyonso. Au moins si on a bi préféré, c'est que c'est limité. Ya au moins na to website on a bi ba producteur bon mekangai. Na ndenge ya faute. Ça va produire yo. Non, comme dans le sens que Nelem sous tout le monde a pas charge à film moro boy pas mutu moro boy tout le monde a. Mais quand on a pena chance moro boy na film on a réalisé na lobate na ningi na lobate na ningi na ebisa yo elo moko Nicolo na lobango moi 3. Kotonganda ko étage talakata ya ma santé et en plus c'est le monde ebisa on grand car. Ya munene to magiri c'est car moi munene. So ki car e banda ko tala lem sous nzoto mais parfois lem sous car munene ba on peut s'en chauffeur à munene. Ceux qui partent au monde la jeune mobe ou de mais akumba ganka parce que elo ke kumba mutu keza mutu. Ils en zoto te. Lem sous mutu so ko mona e ti Paulo banzoto mikibo ya sa nini. Mekate na biso meka ko pesa longa mbongo te. Lem so ka za no pesa mbongo. Ko pesa longa mbongo te. Mbongo pesa nga après go sala. Meka ka. Ogoboya batoto ki lo sala pour ba film. Et si vous avez des chances de tourner Nzonzing 3 ou 4 épisodes de Nzonzing au côté déjà. Ouais, na sala 2 films. Na sala Likunia et à président Zolozolo na sala sous Moyibi film mo bando dénoncer ba to bazo pirater ba CD bato so botali ya on lo banayo à l'époque so eloko salanga kanda to pelem sous lelo lem sous na lo bara franchement velanga Serge Bangala yebi salon place na za salon o il y a VIP donc il y a VIP ozomona o il y a Serge Bangala donc ndeto lo bara muta ko sa eloka kitoko be mais bato ba otelika bakal ba bomba ndeti salon kitoko boy na lemba super au comparant la ça prix moins cher il y a moins cher 1500 bata poto soza poso kata suktango yakin ya loka na super au monde na salon kitoko Serge Bangala salon donc salon mo ya propre net na film ba okato be bien 1500 pamba. Voilà, au lobby à Nzonzing et le piso kana makasi parce qu'il ne va pas copyrighter ba C2 tout ça. Après ça on kanda pour na ba piratement CDT mais ba pesa nga kanda parce que ya ngona lo bana yo casting et ça la mara bien te banda ko sala ma bien te na Congo. Ngana ye na kati Nzonzing ba inviter ngate mais sauf que ils la branche ndeko moko aza cameraman na kati Nzonzing ngo atali lo lenge na joueur yebi capacité na ngabino faut y appeler. Mais tant on a yé na kuti bandeko yo lem susu parfois o sali kombo ko sa kombo za problème ité na ko sa kombo mo lem supe na sali kombo po ba monenga na ndole kana trop na venir batu mobo mais lem sumu sale za na ngoje mais tant o sali kombo o moni pe ndeko na artiste bien si yamba na ke o yebi na mutu te so za nani o yebi capacité ne pété na zala négliger na ba film na o sakanati o mona ke ba personne la chance te ba yeba na kati no ezande nini mais déjà ba otelo point rôle mo ezala si je me trompe pas fallait belle vie hein? Artiste moi il y a président Lombe ouais fallait jouer dans les qui moi mobile net les qui ne ba onyo kola bango tout ça va moi bon na moyibi yango cameraman wana zo senga zo ebisa wangabi o mekana jeune a jouera bien batali yete non mais qui mutude ngamo suna fani mino mituna kozanga oyeba liwanda mbwa so yeba ki mutu andolo bela lem so ngo sama mboti mais na cadre gani na vandi pe ndusa na melika abo ngingi ba pesinga pe rôle mo atina te o singa bango sala na salika comme il faut tellement na zena posa na se pesa ka cameraman na bensenga na sisi pe na kenanga mais na yoka kanda na pasi na loba taka na miloba na bi na ya sunzo nzingi te mais na olaksa bino kake bwana bosa na mutu bwana cha musapi c'est un guerrier na mama monde a so a télémi ando joueur a so beti maboko te fo zandoki. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui est à Mboka, partout où vous avez des Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit.
Tovandi, tu sais, mais ils ont une promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité. Mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour les consommer des décodeurs à Seplatini. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en lingala en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Anakati. Bah papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport, nakati, donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas, si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, bon, c'est pour la nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. On a mis sur pour ça les groupe na yo moko. Ouais na groupe nanga moko président Gesho na pesi mbote donc na site ya président Gesho pe na zo kota biloko nanga. Donc évoluer comment? Donc évoluer vraiment bien, on a bandaki en mois de bi. Groupe nanga ezali groupe déjà ça fait une année yango nazo kende dans décembre le 25 décembre groupe nanga est totalisé une année. Donc l'euro de navigateur na leka na chaîne na biso munene pe na mboko yo batu bayebi RTG na leka chaque vendredi à partir ya 17h30 dimanche na 16h juste RTGA World na leka awa. Donc chaque au monde a l'euro de navigateur et ça ba na ngola ba yebi motator na ba na ngola parce que bato pena bientôt pena ko tangola pona bango bokasi na bango ba bi pena président faut ya pe to savourer ande bo bingala biso ba congolais kuna yo c'est le plaisir aux ko tango ngolo be kuna ba congolais baza refuser non ngala na OK na cadre ya revendre te na OK na cadre ya refêter na ba fan nanga bato tout balingaka l'euro de navigateur balingaka président navigateur mutu muku abu autrement dit mwana ntuka ya balide bango ba ya bozwa Zoya. Président Issa Konde ni bino nyoto lobo komika o kuna na ba to mso yuto bandakala na to mso été être lobby azaki artiste pas non lobby pe kuna ki asfongoli si oya groupe ba coupe komi tellement belle donc vous mo vanda vous mo bisa kono ndeli pasi makasi musale zero bonga to zero beba eza obeba pour mutoye ba le ba principe te moni ba lo ba pour former il faut la former avant former batu avant yo mo comme na niveau lo ba ngala komi président faut mo mi tuna est-ce que nous avons la capacité de former, nous avons bien formé. Pour nous, on peut savoir. On donne ce qu'on a. Tout ça, c'est déjà combo. Non, c'est ça qu'on a théâtre, le biso a combo de pété dans le style. Pourquoi ça combo mais musa les athées? Combo zélo mususu, musa les zélo mususu. Parce que bien monde va connaître différence en hôtel. Té batunde ba différence en mabe. Ndeti ngana ko sauter na ndenge ya faute na lo bare loro med fois. Na bana lo ba on kala pe na lo ba ango avant qu'on a ça succès lem sur na Congo na lo ba mingi. Na posa telem suna sala succès mo ya sango za musala o moni succès mo sa musala succès tango esilo wa ba bosa ni pe wa mais so za na musala succès ko za la té mais ba o reconnaître que c'est un bosseur pe valeur no ezala toujours donc ana no linga pe na sa succès mo boy succès ne e ya ko accompagner musala donc c'est ça souci nanga et na pe ça bena conseil na bandeko nanga ba jeune leader nanga nyoso bazo bima lobby betana calcula ba nena po salit imutano baniti atona moneni o ba nebe lobby square kubina musala mpe ko dekayo te tutsa mwana ko kubala musala neti ngana ndenge ya faute na kosote na ndenge ya faute na yebisa ba producteur ne sobozana yebisa bino na ba génération nanga na génération nanga ba jeune leader tout na ba ona kuta ba jeune leader na ndenge ya faute na bete belé o lam susu na bando beta olela poza tester ayebi idole ni zakanani idole nanga eza bodo vie mon kabila bodo ya non ni la sawa tala idole nanga idole la mutakuba boy mutakuba na monde théâtre tala na oza premier artiste na yamba aibisa ki idole ni za bodo kasipo na za artiste ya liboso oyo anga la sawa pe aibisa okay tozo batebele ba kosa ba ebi no msate me ba kosa ebi poni no lo ba bodo c'est un bosseur on aibisa o vérité
vewana abanda ko convaincre nga na ba degré nyonso pe en plus lelo soki lem su na koma na ba goût mobo ya ko jouer le lengi na jouer à bodo type wana rôle to repesa a ko jouer yanké a sekisi op a ko jouer sérieux homme sérieux na kata responsable a ko jouer pe tonalité c'est ça ce que moi j'aime ngeti nga la mito mikolo yo film na nga zo après film zo ya entre parenthèses troisième film na nga na jouer tonalité tata tala n'a jamais vu. Ce qu'on va pas ponctualité on a ce qu'on y a dans liga la artiste. Ko kanga mana lokolo monte bana ba yeba okaka. Yo bano jouara o nga jouara la ta kilote mo ba mukuse nani oh papa aux artistes. Bon mukolo sko yo ba biso ke non mundele mo esa casting po biso to kutana nango nga kutana nango. Mundele mo dido. Aya place la mama ba bilo na ye ya mindele tout ça. Ba film azar ba projet na ba film. Aya sélectionné biso na kati ya groupe nazalaki a sélectionné biso to ça film tant to yé to ça là zara ndeko na mo ba jouer tonalité mais tant to ko pas mundele mamba tonalité ye bien oti pour na yé tonalité za mamu yé pour na yeza a o jouer c'est amoni oza gêne o mono tia ba maquillage o mono sens te film ne senga ba maquillage te film ne senga faut bo jouer ba gêne parce que yo lo bi ngati ngala ko jouer gêne te na jouer ka fona sexa bato mundele habillé ba mo sexa te yeza dans le classique. Moi, je suis katani aux films été, il va aux autres. De fois à la deux makolo, trois makolo. Net singane na zabino baba producteur na sabino. Place bozali ngam na lobby. Bo meka, bogo silangala na ba posa ba tunamino ba pesa ba film. Na ko réaliser le film mo e kubo limité. Yo mo mituni pena ke ko pesa longa mbongo te. Na salo cadeau ya film ya liboso na piona goût. Na réaliser là on a mopé na jouer au monde ayo mo baye batuno etali na monde pe ba producteur msupe ya bisko ba komi ayo ndo yeba bon to komi un peu na suka émission kwa yoza mutama ko lebele wana la mine poto na poto la mine dovie pa linga mon comme ça ko se pe balanda poto na poto parce que o ayo za ngo ko luka to zala nango oza soldo bima mobimba donc création va beaucoup plus des ali. Yamaka César d'abord on a fait simbote na batutu balingara le rôle de navigateur na Kenya na RTGA donc président donc chef tout na RTGA ko banana ingénieur chef na 33 Chitenge ainsi que mon directeur Edo Ebondo ingénieur Pedi Pereira ingénieur Kyodo donc mota trop place bozali bango tout ba ingénieur monteur muneni na kata RTGA sur na bossanyo kozala mabe enga ikombe kimie bota trop place aux allées chef ya ba monter tout na RTGA donc type moi utara azali ale soda ale type moi ale soda alina soda akina ki soda kala et pendant que na ki soda ti sikoyo asali ba nebela ya raté mukola ya ba famille ba ebika ke mutakufa mukola ya na ba koli ebele pendant que y a ba koli ebisi ndiko na ba na ba koli bengi ba ndiko na ba yo so ba koli tanga ya bimisi ba koli famille kande ala ba oyamba putina sengo ba bika ke ya voyage ba place ke ndati bula ba ka ke ya no ende silem so akinda banzila mo bwa kino lukambo ya tanga ya bandi ya bisi na bando yisa ba no tuni mama voyage ndenge le ki bisi ba voyage le ki très bien on dit maté après on a bisi c'est bon na ba koli kutu awa na elibino ando fongola ici papa na elibino biloko bokondi maté pa bango tout baza satisfait ba leki tout ba kotaka leki abando sa ba papa na olo baloba na vini ya bando fongola pendant que fongola bimisi liboso grenade abio colonel na biso kuna na kam tapesa biso alobaki na kabonela papa za abimisi ami balabi oza tenia ba soda lobi papa la tango c'est souvenir pour na papa bana bali papa regretté donc tango zo kino ela so grenade bon soda yele lol. Voilà, merci beaucoup. Jusqu'à la fin, on a le prix, ça l'a bien parce qu'il y a un membre aussi. Comme moi, président Mbote, Oyayo et prix, na fan. Donc, Mbote, d'abord, on a poto place à Zali, puis Mbote a trop mon oncle. Poto na poto. Poto na poto, nega oloba. Na poto, on a mon oncle, vraiment. Oncle O, le lolem sous. Na mambo, yaba. A pistonné, puis moi, belé. Oncle Jolili Kinsala, Jolili Kinsala ya ba Kinsala. Place aux Ambote à trône États-Unis, ainsi que papa Zéphirin Mukangu, sur na bossa nego za mabe Niskens Bayaka, venant Niskens Bayaka. Serge Ibaka, papa Serge Ibaka place aux Ambote à trône Tisiko na Ozelara. Serge Ibaka basketteur à Makasi. Yamakasi Serge Ibaka, Mota trop place aux allées, sur na bossa ni pe au Salamabe Nangola, sur na Kei na moni benam oncle Zumbel Dominique. Zumel Dominique place aux Ambote trop donc ici que mon président Gesho Gelor Ingange TV
Voilà, merci beaucoup. Habonga pina poto sur la boîte au moins le bâtiment nazangi pas. Oui, le ça ma belle salon déjà le bagui salon propre. Ba la poto tout, na lo balabino. Donc na poto soko outi poto yo e vacances. Na ebiso salon za moko oyo bano katonde tika oza poto. Ba okato capacité. Ba okato ka tsumbi tsumbiti. Donc salon za moko na super na bina super lemba tala bien. Oyo bossa na face ya couloir icoloque. Donc OK na ba salon lemba ya mulaya. Donc tout na couloir icoloque en face na ngo mona salon moko propre ya VIP Serge Banga. Donc Serge Banga la salon propre ya kanda au mona ga design netuza talaka salon propre bo. Ane na poto ta za la kinya. Ah, talaka salon propre. Merci beaucoup babi na kin makambo vraiment ils allaient belete ils en place à compter nga vraiment na zole na Serge Banga la soka sele loko boyeta na commune na kalmo isala biso be bien makasi baleki basuki ko makasi ba gilet zo simba te na mutu vraiment wana na poto na moni amos lema motema kachi babi amos lema mutavani sima so na kata poto lokolo ya zate motema mama kachi ba mota trop ba gros bisu bisu ko zali Jomas Masikita motema Janine babi Jomas Masikita ni muta simbi Laetitia kuya na mission célébrer comme tazo sika parce que ngano na sekite balobi Jomas Masikita ah na bo sente na kasa Londres babi moi si ya pembe begonya munyampala la fille du moment pourquoi pas nanungo le mois sa mundu na kasa Londres en tout cas ya bongo ezala te makasi Christian Ngole ba gros bisous na bino en tout cas vous akebele makasi ya kolanda leo na bena obwaka na ngabinote so na bwa jote pardon na bona ba pe na obwaka yote na moni patron de patron babi la mine d'ova poto na poto ya onde makambo en tout cas il veut takanyi makasi na bogete sama betala am tatinga mwa bobo moni yo mta bonso elongi yo bosa na ki abimisinga mwa bote mila siko mila donc ko faire akanda mta sali pena propriété talaka mta pesa na ba ko faire no mta comme singa mwa bobo na éviter so ineni ba poto mo ne yo bono ba ko faire no bosa na bon papa ma menga célébrer na ngai ato yo boa ketenga mona boa ki makasi ba bi cameraman fashion en tout cas il peut takanyi masolo zo piste mikolo ba cameraman formation ma bebele ozo kokota no ba temps forte ya pa ya célébrer akuningiselo yango ba bi formation ka 2 semaines 3 semaines après ba bino ni otuna mutu na bino bokanga wala mambo yi ba cameraman na ba site ezali susute ba gros bizarre célébrer et puis na bo santé la mine de photo na poto to mona à la prochaine artiste na cause des grands titres na niveau te merci beaucoup na nenge o accepter to bimi brisque mbete mo so la bien po yami biso ka brisque na biso na sepel makas à la prochaine na bige to beta pe ba tour na ba repo na répétera mardi jeudi na lemba pe ga ramet to beta to so la on na bige o ya su po moni sa pe na bana ba enfants ba mona pe na groupe ke na lo ba mama ba aventure te na lo ba mama solo na so meki o ya bo meka ba producteur bo meka. Vraiment, merci beaucoup. Bon guérison, il y a artiste et comédien, vie de loin. Ou à ça, la bisougne, tout notre plaisir, ma casse, aza malade, ma casse, ana est. En tout cas, bon guérison, les bisous, Kazali, Tokutani, à la prochaine. Bye. www.poto-na-poto.com www.poto na poto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo 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 alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobinela ngolo na hosana kembo alege mboyo lele, poto na hosana kembo alege mboyo lele.